Alléluia. Méga célébration avec l'adorateur Emmanuel Moussongo. Samedi 14 septembre à partir de 17h au théâtre du Blanc-Ménil. Maman, papa, ne manquez pas ces grands rendez-vous des adorateurs avec la participation de plusieurs invités surprises pour élever celui qui méritait notre adoration. Organisé par le Centre de la Restauration Internationale série en sigle au 93 et 150 le Blanc-Ménil, place de la Libération. Maman, papa, ne manquez pas ce grand rendez-vous. Allez, que Dieu vous bénisse, peuple des dieux de Paris. Ce 14 septembre, nous sommes là déjà au théâtre du Blanc-Ménil. Alors, c'est précisément à Paris. Je crois que toutes les informations sont sur l'affiche. Je crois que Dieu nous fera beaucoup et beaucoup de bien. Invitez plusieurs, invitez vos familles, nous serons là. Et je crois que pour les billets, vous pouvez juste scanner le code KIR. Vous aurez l'occasion d'avoir votre billet. Nakobila se yo masia atapa se koyela ngai
Bonjour papa. On a zalé Camille Chikeva. Nazali Camille Chikeva. Tu fais des moko. Batebele baye bate. Tu fais des moko. Biso l'entrée, on a biso deuxième parcelle. L'entrée il y a régie des eaux, bango deuxième parcelle. Donc tu comme ma famille. Donc il y a mini et pas la bango ceux qui a zaté, bango bazan numéro 82, biso 95. C'est pas la bango zaté, c'est pas la biso. Donc et pas la bango pe mario ko bango nyonso baye baki. Donc valise lesaki pas c'est tia kenda poto afin de prendre la biso na ndenga ke poto na ye. Tia kenda poto na ye tanga kendeki. Akendela ke pas la biso to ke tika e ma nyonso donc aza yaya. Ya na biso biso baleki na ye. Kutu ngai ngane na manda oteka na boutique na ye na Victoire. Lisette. Ngane na manda oteka na to aza baleki bele to zaki bele misusu bake déjà poto ngana zali Lisette. Nyonga Kadi Zozo Azakuna Mira Elande tozake bele baleki na o boyeva batu banda olinga biso te balobi Mimi Chikeva na pesa so mutu makasi do aza ya na biso ya Mimi Chikeva ya na bino ya Mimi Chikeva akufi maladi ngana kitsango maladi te no kitsango maladi nde bomona nga kutu boye e pa na biso moto zai na matanga papa leki na biso akufaki auté palimana okufela awa na lali na tokundaki elobi na lali na okaka papa na biso alamuki aoloba baobeta porte ya mimi akufi nde bomongane na binkade na bimaki na bimi boye na okisanga maladi te na okisanga maladi te na okike mama ya mimi akufi na nde toye awa na nde tokiutaki morgue et c'est comédie et toyoki déjà donc fallait azokoka te aza kolela makasi azokoka te c'est d'ailleurs ba image bomona monango arrivé pe ya maman Kalunga na matanga Mimi Chikeva maman Kalunga kaye Bonjour. Yeah, bonjour. Maman ngai kongolanga madomese tokola mokie na Mimi Chikeva kombo na ye mpenza abeti ekota lota tellement akolaki mingi na famille ya mama na ye yango azwaki kombo na Mimi Chikeva po mama leki na ye abokolaki ye mokie azali mosa général Chikeva wana aza camarade te wana tokomaki ndeko sango oyo eyeli biso eza lokola kake moko eyeli biso na okoka te nasoyi ne samedi esingo oza otalanga te poani naza na mwa loboko na likolo mwa ezosala mwa bien te ala biso nzambe osunga elo na ba 6 heures babenga ngai nakufi naye na matete pasi azalaki te toke ti na kankokolo tokoma kuna ebembe basi batie na morgue ya kankokolo yango tozonga kuna mpo balongola yango kuna bamema yango na 50 heures
oyokaki ata asango malade moko te? Non, azalaki malade. Moi santé tobisaki moi mokie azalaki kozwa ne mpe traitement akomaki ne mwa bien kaka briske boye ye kokwesa ye bamemi ye na ba 2 heures te ba 5 heures akufi. Mama matanga siko eza wapi? Matanga eza awa na Lukwila 82 place mimi abotami akoleli place mosusu baolela mimi te matete te bayebi deja nyonso ke mimi matanga ne ezala awa po mimi aza mwana matete te mimi akoli awa botami awa akoli awa aza mwana ngilima te soki bino mo botala mpenza ke bato bazoya kaka me oyo nyonso ozomona basi oyo eza bana oyo tokoli na bango bana malemba mimi baolela ye na matete te matete ayebani te bako nyonso tu fami nde yango oyo fami ya mimi yeyo oyo bakoloba okweya mimi akobotami akoli awa mimi akoli na ngilima te nyonso moni kuna kuluwe kouta awa nde baya kolela mimi baolele na matete na continue akufi na Kinshasa nayebi so bien ke touti morgue kotika ebemi yango tozozonga susu kuna po balongola yango na kankokolo totyango na cinquantenaire abelini maladi kaka ndenge ezalaka azalaki na mwa maladi azozwa mpe tension ndenge dérangeaki ye esali ye mwa dérangement na loboko bamemi ye ka bakoti ye nasala réanimation ndenge kokufa. Bon balobi na circonstance nyonso tokumisa nzambe nzambe nde moto ayebi ye nde aza maître ya temps mpe ya circonstance moto akoloba biso nde toa famille biso nde toa na boîte toyebi ke mokili ekoloba mpo mimi aza star mokili ekoloba ebele mais base nde biso famille oyo toloba yango bino boyoka tambola pe na bamusicien problème eza yango te tambola bamusicien ayebene ye bamusicien mais famille profonde aye nde biso oyo toyesa bino vérité ya mimi ebembe kozala awa ezala na matete te Lukwila 82 yango wana bozwa bon. Je pense que on va couper na Congo quand même. Bino mo bozalaki. Bozo couper na poto ngezala ba spéculation pe délai. Bozalaki na ye bolia na ye bomela na ye ba malaise ka ndekundi. Ba malaise kaka yo comme attention déranger ke mbala moko ye papa memie to benga soko na tongo awa mimi akufi na ba 7 heures batie na morgue. Posa ya morgue wana te ba changer ye. Okunda pende sala malili makasi te balongola ye batie na bana batie na ya pardon la kuna otanga communauté po na yebi ye pete na otanga communauté aza mamba famille te bobengi pete bato bazala na ete ba staff na rien staff na nyonso tu bayebi staff na nyonso baza ya koyeba so bokota ba statut na bao omona président fala publier ye fabricant bato ba base na nyonso tu bazolela ye fala za na kin botier na morgue certainement ba bon nayebi te wana nde naoyeba te nga mpe wana nazalaka tro makambo ya miziki te ndeko na nga d'abord mes condoléances merci mokili baotala biso avec tout le respect faut quand même aussi présenter et puis expliquer biso circonstances ya mort ya sœur ezali ndenge nazolinga koloba mingi te mais oza insiste na loba nga komonanga Fredi Chikeva. Fredi Chikeva. Ok. Mimi aza tante nanga leki ya mama nanga. Très bien. Ok. Mimi abokomi abotami awa. Mama ya Mimi na koko nanga aboti mama nanga baza yana leki. Donc Mimi aza ami, aza tante nanga. Dans un moment difficile la vie nanga Mimi intervenera. Mimi c'est tout pour nanga. Problème à Mimi qui n'a bien pour akunda papa na bango na boma papa dogo étant akufagi. Bon après il s'est passé des choses là-bas, ba weleli makamba lopangu, ba ki makamba ba tribunal, mambe belebele. Alors Mimi aroya na Kinshasa. Là où la tinga azali na kele ko na boma Mimi azongi après enterrement papa dogo. Tant Mimi azongi ba obenganga Mimi azobela. Aza la bonbonne na kankokolo. Bamoni makilezo circulé bientôt na cœur na ye tout ça et puis a sali AVC côté droite bon on a plein fumu ya famille pour biso za ba oyo plan nanga za ba oyo alors
nayebisi bamama na nga Marie tante na nga liboso nayebisi na Mimi akokufa te po biso na famille na biso toyebi makambo wana te Mimi akokufa te makambo wana euti esika mosusu naye koya nga na tante na nga Lina tokoki kotala Mimi na Matete mpo na Matete eza ne famille ya papa na ye Mimi akoba kokende kuna na Kimokolo Mimi c'est ici awa ne grandi awa Matete kuna parce que bamoni akomi Mimi Chikeva yango wana Mimi Chikeva aza na mbongo aza boye baninga bafandaka na mutu te so akomi star mais bafandaka na ye so aza déjà moke nga na olinga Mimi te mpo akomi aza Mimi Chikeva bayebi yango na fali peu importe nalinga Mimi banda kala mpo nakoli na Mimi na noko na nga papi biso nyonso tokoli awawa tobetaka nzango tout ça sans intérêt yango Mimi na ba problème ça sans intérêt nga mo pe na ça sans intérêt donc eza amour moko te fabriquer na besoin te Mimi pe sanga mbongo mpo na linga ye alors na maman na nga Lina toke kopesi traitement beaucoup ba miel ba tout ça atamboli Mimi atamboli abengi nga kudabi tellement linga mama bokoko te aza des chrétiens atumbolaka nganga boye abien nganga na ngai yaga o pambola eskala tcheki asoki moi staff moko na Béni le visionnaire na epe wana stand Mimi akoma bien Mimi akoma otambola il y avait plus ce souci là et si Mimi akoma otambola pour le traiter la miel na ninga bokoko na ce malade deux malade à soni yo bani mingi bato oseka yo malade à soni yo faut tambola ozonga na poto na limite ozala awa pour abela peu tension Mimi abela peu tension makasi donc aza mpe na régie mpe bamédecin bayebisa ye donc eyesala sikoyo navanda nanga nde na voyageur nazonga namona abenga ono asali AVC côté gauche AVC côté gauche eza AVC ya mabe mpo ozwa motema ocomprendre tante nanga Marie ayebisinga abi kena osambela mpona mutu nao alors nga na principe moko nasambela nao mpona mutu te soki bakoko bayebisinga te après lobi nango nasi tante nanga bakoko batalisi ngai problème moko ya lopangu ba discutaki ya lopangu ya papa na bango abi effectivement eza bongo ndeko moko rosa cuisine na ye akenda kofimba akenda tina ba parquet kolela lopangu mais ya sibeka Mimi ngabi yango wana lobi nango suna satan na bi ya Mimi ba to perdre ba ko yiba biso ya Mimi ka boye ndenge ya papier akenda alors nalai na butu namoni basali les fêtes mais est-ce que na bisi tante na nga la bi mais nalali basali les fêtes eza bien te faut tosambela mingi mpona ya Mimi osambela je fais ce que je pouvais à kosambela lokola nga moto bokoko kuna bato ba chrétien ntango kozonga kuna bansibu oyo ya bokoko totiaki mpona ye bango bake kuna balongoli yango lobi kuna osona tante nanga Marie nabi ndenge nini kuna alali bien on aza bien bamase ye médecin alobaki kuta aza fatigué ngabi moto anga mase aza ndenge nini nga kuna na mutu moko amasaka lokola bachinois famille ya papa kuna ye bamasaka ye ye banda ye avandaka te yaka kudu 2 fois pamba banda ya Congo yaka 2 fois mais awa ndi koleli eza ba esprit zo tirer kuna to bon ye azaka ne bongo s'attacher ne kuna dernier moment nga kuta na ke otala ye tovandi na ya Marie boye na ye biso na biso na famille na biso mutu moko te alingi aboma yo mutu moko te na famille na biso makambo na yo na butata na yo et d'ailleurs eza faute na yo yo koleli na lukwila obotami na lukwila ba o nyonso baona ne mpona kimimi mpona nini ye awa vanda kuna makambo ya lopango yango oyo bangi basali mabe lopango yango etekama déjà etekama te confiance ati lelo confiance lopango wana ezati lelo bakenda baparke batribunal babiloko ebele bango mo bayebi omoni ndeki so yango boma mutu apesa ndisa maladi moko physique mpo bozwa ide te déjà ntango batake na AVC côté droite tosalisi abiki bapesi côté gauche eza AVC mo très dangereux mpo ezwaka na motema donc yo etake fumu omonaki makambo wana tout atakanga te bato nyonso na famille basambelaka bacamarade bamona ye ozomona yango biso bakoyiba biso mutu na biso boye te biso kaka baoyo bakoyiba biso mutu na biso boye te bakoyiba biso mutu na biso boye te
bakoyiba biso motu na so boye te baoyo nyonso baza na nsima ya liwa ya mimi baolanda ya mimi donc retour ezali biso baoyo bakozwa so mimi bongo te est ce que yo ndenge ozobeta masolo ya famille wana famille bakotomboka te est ce que batomboka po wani est ce que eza makambo ya bango mpe bakoluka bapesa mpe ntango moto akufaka moto apesaka explication na ndenge na ye bango mpe bakolinga baloba biso te mais nzone bango eza te eza raison te ya raison te kozala bamusicien ya raison te botika makambo wana bano ozala bamisie lelo te bino bokoloba mpe bino bajournaliste yango bokoloba makambo ya mini bino oyebi mini yango bino oyebi kaka mini mpo babwaki na falit boyebi mini yango te boyebi na mino mini yango te aza ne bien mini azali motu malamu mimi azali motu moko bien alingaka batu ayedaka batu azalaka bien na batu mimi aza bongo asalisaka motu akipaka te mimi aza bongo matanga eza na lukwila numéro 82 mama ya mimi yokonzita mwasi ya général Chikeva oyo abokola mimi banda bubebe na ye alobi matanga mwana ekozala awa biso eza bakongo bakosala matanga mimi kuna te o papa dogwe abalaka mama kulutu regili te donc matanga mimi ekosalama awa donc akufi na hôpital militaire quand te abali ake okata motema kuna non corps eza kuna tozolongola yango wana mpo eke 51 mpo mobali na ye aza colonel aza officier bon wana toloba nao te parce que nga mpe naza mwana bamikolo bazali oyo bakoyeba ndenge osani ayebaki mwana lemba mpe ya solosolo aye Magalunga, encore une fois, nos sincères condoléances. Merci. Oui, kotala yomoko physiquement. Oui, bah quand même, les deux juste en lieu on est. Non, toi pembe. Toi pembe, nyoka batbole là. Dinaye, nyoka kamimi mimi oh. Nyoka na pototi. Donc on a évité kutuke azalia. Mais na tuni babia ko kunda papa na ni mopeli waji. Alors, souvenir nos gradés, nous avons un château rouge, un bâtiment sous belé, les bossons boutalombi kara. Donc, les belé kabayamba, n'a quoi? Babenga, n'a quoi, n'a pas soupe, tout fandi, tout lait, en tout cas, tout passe à bon moment. Nathan, dès na oki, fallait na okata malade, mais na oki liwa donc. Donc, ça fait surprise, hein? Ouais, nous avons ma surprise qui est accouchée. Voilà, étant que voisine à Lemba, peut-être vraiment un rôle banni. Ah, nos condoléances, la famille Bungisi, Moutomounene, famille musicale, donc famille artistique, parce que ton père de l'Issoussou, Moutoumoko, où il a soutenu plus, Moussala ya culture, donc. Zamba zwa lokumu nzela moko ka option stoleka yango wana donc il y a précédé biso kaka plus to tambo na obanga nzambe po to yebi lobité lelo za biso lobeza nzambe. Merci maman. Merci.